Bonjour Bandeko, Gilmas Music Channel. Pourquoi Héritier Watanabe a bengi Ferregola anti-valeur? Kobenga Ferregola anti-valeur et matisi mafuta ya bagoloa. Bagoloa bakomi dans tous les états bazakoloba bazakoloba ti lelo bazokoka konini kondima makambo wana te. Mengana zakola kisabino ke c'est vrai. Et l'autre héritier alobaki eza vrai Ferregola za anti-valeur. Aza influenceur na musique na biso te. Aza digne te ko benga pena influenceur parce que Ferregola za anti-valeur a solo. Bande ko boko ndima te. Mais Ferregola za anti-valeur na kati ya musique na biso. Le seul musicien depuis que musique ya Congo banda, le seul musicien o azala capable na lobi bien capable ya kofinga ba leader misusu. Un leader waza kofinga directement ba leader misusu. Eza ba anti-valeur oyo Ferregola la asala abimisa na musique ya Congo bandeko. Eza eloko ya ko prouver na binote. Tangu par exemple aza kofinga Koffi Olomide na premier soin. Boyoka ba maloba nyoso abimisa na premier soin kaka pona Koffi. Soki Ferregola za anti-valeur ete bolukile kombo mususu. Na émission ya bosolo na politique Israël Mutombo alobaki soki mukolo pe aye na musique abeti akobeta paye langage ya un influenceur, un papa qui est responsable, il ne peut pas envoyer des mots pareils. Bande konangai na pesi nano ndeko nangai Trésor Ngi Kulumbote ba papi bole bo sembe na pesi mbote Pierron Tsumbu merci na ba soutien na bino Bourgeois Mobutu na pesi mbote pe a trop boza belé ou boza ko soutenir chaîne en tout cas Cédric Mbolela Kinsala na pesi bino bambote a trop alors bandeko nous sommes là pour na lobela ba vérité o batu bazolinga ko cacher nazo lobela anti-valeur ya Ferregola bolanda ba émission nyonso ya Ferregola surtout tangu muzeki ndingwa lobi azoloba ke batinda kaye kofinga tangu bozo mona Ferre aza ko pesa muzeki ndingu micro amata na podium afinga ba musicien misusu soki wana eza anti-valeur ete bandeko bolukela ngo kombo. Ferregola zalaki mutu oyo ifalaki alakisa nzela parce que aza mukolo. Ifalaki azala au-dessus ya ba polémique lokola batu lokola ba JDT. Bafinga ba critiquer ifalaki alakisa ke lui ye aza yaya par rapport à héritier. Tangu mutu lokola Ferre aza kotinda muzeki ndingwa kende kufinga héritier. Bafinga mutu par exemple Mutakala. Bafingi nani soki ba fali pupa boye. Lui fali Ferregola qui se croit adulte. Aza ko permettre ba langage wana eleka. Bino boye bisanga soki eza anti-valeur ete. Tozonga na makambo ya Nzembu. Nzembu lokola troisième doigt. Nzembu lokola troisième doigt. Est-ce que eza anti-valeur ete? Babuzo bayembi wana. Kifuelele aza koyemba yango. Era za kobina ba maboko aza kotia aza kosala wana eza ba anti-valeur ete. Bandeko tango za ko défendre mutu zalaka pe na bongo na mutu na yo. Anti-valeur ya so tango héritier za koloba makambo wana eza kozala anti-valeur. Mutu nyoso a changeaka. Me Ferre chaque année azalaka na makambo na ye kaka. Ya ki anti-valeur. Ozo lakisa ki ako changeaka te. Eza neti musenzi ya zui. Boko mona ba comportement pe ko changer. Mais mutu oya mesana ko zua. Azalaka toujours constant na makambo na ye. Oui ya solo Héritier Watanabe alobaki vérité que Ferregola aza anti-valeur. Ko permettre ba insulte ya boye. Botala kaka tangu wera sona ke kotala ING Arena.
wera ake na ING Arena ko visiter parce que donc na Congo les Gaulois mutu nyosa okende ba place faire ya beta aza problème, il faut ko finga wera fingama Banti Valère. Bola kisanga vidéo oyo faire gola leka na émission pona ko pekisa batu na ye ko finga vidéo ata mon côté ezola kisa déjà que faire asepelaka na makambo yango. Encore une fois na premier soin alobaki nini? Alobaki nga mutu na tinda kabatu naza ko asime makambo na salaka. Donc depuis oyo Mark House afinga kafali bago banani bagolo bango tu batu bafinga kafali ba ya orchestre na ye ba musicien na ye tango baza ko finga fali eza ko bima directement pa ya faire parce que faire andima likambo wana ke ye mutu atinda kabango na premier soin aizo ye pisa pe Mark House meka ko yemba neti tata wana ba pesa pe Kofi Kombo. Ça c'est faire gola. Faire mutu aza ko reconnaître mutu apesa ye aza ko reconnaître te fuera comme mutu asala ye boye bisangai mutu asala yo apesi yo akabeli yo alalisa yo asalisa yo ingrat ba anti-valeur yango wana bande ko so bozo ko comprendre ba anti-valeur te naza ko détailler yango chaque jour na kati ya émission na Congo eloko nyonso ya mabe toza na tendance à kopesa kango valeur eloko ya mabe tozolinga tolakisa kango ke yango nde ya bien bandeko on doit être sincère, on doit être vrai. Le vrai anti-valeur na musique ya Congo si na ba leader le premier musicien oya sala ba émission ko finga baninga afandi penana ba musicien na nyonso aza ko finga batu face à face eza fait rigola anti-valeur mutu oyo ba salisa na vie aza ko boya loboko eleisa ye lalisa ye anti-valeur ingratitude fait rigola kaka bande ko to continuer aza kolela ke bazuanga ba musicien yango yemba vieux jaloux azobosa na ebandela orchestre na ye ezalaki ba musicien kaka ya maison mère ya wenge maison mère wera atikala jamais kolela atikala jamais kosalele ndini soki nini kosalele émission atikala jamais ko se lamenter yo tango faire tango yoza kozwa ba musicien batu c'est normal tango bazui yo ba musicien batu bakomi ba jaloux. Animateur moko utie pa ya Lacoste animateur wana zaki pa Lacoste pona yo kozwaye eza normal soki mutu azui ya yo aza jaloux donc faire ye aza na droit ya kosala makambu ndenge alingi soki mutu ameki kosala makambu yako mutu mabe akomi jaloux bandeko na ngai bobosa na likambo yo te anti-valeur ya solo na musique na biso eza fait rigola boke ne musika te anti-valeur ya lingi yende asalaka ba misusu basalaka te bakabelaka ye ya kabelaka batu te soki mutu alingi koloba mutu wana aza mutu mabe faire oza mutu mabe faire oza motema mabe oza anti-valeur oza ingrat point trait bande ko partager bo commenter bo pesa ba point de vue na bino on est ensemble.